ngai nando lia mbonga batapoto lelo te omoni nandi ko lia mbonga batapoto lelo te o comprendre nandi ko lia ngo ka depuis na 2006 pourquoi pas ya nanga o mwana ndako nanga na sala te na salaki mais ekoyeki na bato ya président mais ngana ependa a contact za bien te pourquoi ko sala na ye film ça to yebisanga nga bita président lokola za ba film o za banzonzini ndemo peke za ba film musuto sena poto mais hôtel ngo na chaîne mususu awa eleka nango nga yaya anomona yesu na groupe te ya Melina kaka bino bushwaka bisote aba jalou Bouchambwe G-Star Music. Bonjour à tous les amoureux de cette belle émission Exprimez-vous. Pourquoi exprimez-vous? Parce que tout le monde a ce droit-là de s'exprimer. Présenté par votre chroniqueur, artiste, comédien Caris Bissou. N'oubliez toujours, abonnez-vous massivement et gratuitement sur votre chaîne YouTube Maël TV. Oui, Maël TV n'est ma camp. C'est pas ici Caris Bissou. L'émission à l'élo, to bêta, pina ma solo. To faire exprimer artiste Nabino Oboli Makamini, la combo ya Maman Caroline. Bonjour maman. Bonjour Yaya. Maman très belle hein. Merci. Merci. Maman, émission exprimez-vous. Donc vous êtes libre de s'exprimer. Oh nous sommes nos bomba ou te kangakayo. On a une polémique qui souhaite mais il y a une vérité. Ngape école ngana zalanga to bomba pe makambo te. Nga za mongo donc toza la vérité. Batu mi ba so bazolo kanate batata na famille atana nini atana likamunyo saka batu mi balete na likamunyo surtout ya vie. Soko monique comme tu as quoi kala kaka exprime-toi. Maman to banango non na carrière non papa ya carrière parce que tu dis Caroline Oazal là ça parmi compter ma grande na mboka na biso ya RDC na ba artiste comédienne. Tu dis ba tu ki nini parce que explore na pour la théâtre ba neto nini uskota pina na théâtre comme Oazal. Bon Caroline na lobango pe chaque fois Caroline na sala théâtre nulle part. Na uta na aka na ndako na église président Caleb era uti Nigeria ekoluka ba basa ba film ba Nigeria communiquer c'est et pesa mi na église na zaki intéressé allez na pesi pe kombo na ngande bongo na banda depuis 99 tilelo le souhaitant ba groupe attends ba groupe te c'est vrai on attend ba groupe te non comme on a mes films ni ebimisa film ebimisanga na groupe nanga Sinark eza Caroline Poupette film wana vraiment te atana ndota mwana nzela batu bando telemisanga parce que na lela na souffra moko na film wana okozwa idée Caroline Poupette to joana ndeko nanga Gypsy Bonganga leka président Caleb propre. Ce qu'on a fait même dans sa confusion. Film quand jouer qui Caroline Poupette kasi moko azali ka Caleb. Ce qu'on batu batika na identité que Caroline azali ka Caleb. OK, ezalanga te za Poupette. Batu mingi babika kana azali ki ya président Caleb. Et puis au côté la monde en après ne au côté la monde en Zonzi. Là c'est ba DVD to c'est ka ba YouTube parce que les artistes belé bobika na YouTube. Les mingi mo ezo sala place à DVD na YouTube. Voilà moi maman Sephora. Sephora avec Caroline biso za Patrice ya CD. Biso penya tozala pe casting ezo uta pote pas producteur yemoko. Pour ezala bongo pote mo penya poni bato boss na film wana te casting. Donc yo ndeza makaso ke luka moto wana. Deux a penya bongo abengyo ni esabi boye montant ba foot eza autant. Soko boy que faites-vous la différence entre époque ya DVD na époque où tozala na musiko ya YouTube? Différence entre époque et DVD na autre ça dans ce YouTube. Différence peut-être on peut mingi te mais quand les alaka bato anole kana DVD zaka mingi ba acteur o ba yebani na kin omoni webi que non maman ba kata sala ja théâtre papa mangwaou on comprendre donc yepé aza sur bato pote ba bengi que non film au sala tira biso maman ba kata tira biso bijou la reine
c'est biso maman Karine pala c'est la biso mutu boy omoni ezaka bato mo baza déjà connu na monde ango siko na YouTube eza mutu musupa ko sala ne théâtre na poto pas na succès makasi mais après musu to leka même si yoko ba ke wa lekinga eza Caroline mais nga na ebite musu wa lekinga eza musu songolo pakala mo différence ezaka yango wana mais gloire à Dieu ba pièce ngo comme le kana TV et comme peut ko zonga na kini tema ba chaîne fuma mpe belé comme zonga pe na kini yango wana même so mona Caroline na sepela no nga pe na salle ba théâtre mais biso tala mami ka na poto na internet na ko encourager pe biso to sa eloko moko ça va ya ko bakaka esa mais na lukala ko tata la groupe na bino na poto na succès makasi mais na kini awa batumi bayebinga te no luka pe awa na sa pe mo kombo esala bien différence c'est ça ka otenga ba kombo ka niti ya ba mama kilo ne bité otenga ba kombo batumi otenga ka bato to tenga wana ka ba ka nani bato wana bazak ba référence to boya ngote bato pe génération na nga bazar ke po no otenga ba mama me na bloquer mso tsata pe mama kalunga me na mono tiete otie mama kalunga mutalelo en tout cas esprit mitongo yondo zo s'exprimer mais ngondi nga zo s'exprimer que s'exprimer na nga esprit na mama kalunga mutalelo te pas président oh te ko insister te bato ba kanisa ngenga mama kalunga to za problème ni nango boye ko bon c'est l'ambiance de cette belle moi ni ma mission YouTube za soko insister comme moko na émission de tika wa pena se canal te parce que nga za muta polémique te na za na mutu ya tika ko tseba OK parce que comme ezandeni Caroline Makalunga to zala ka bien ya joli to za kana très bien ezaka ba comme na ko tana pe mama mosekati c'est quoi ça maintenant de temps ba kombo c'est que mission o tika la kana ba non tanga pe coquette coquette non tanga pe Barcelone motema ya RK Mushanga non iko tanga ba kombo c'est belé comment est-ce que yelinga non c'est que tanga motanya non ko so kana bana basité ba dati kitambala to kana do sukepe ko pexanga sisite to kaka parenthèse OK mais apparemment pe YouTube bango mari ba vendre yeli oui bozo artiste belé bien sommet et peut seulement le camo boué tout le monde baba jeune baromi ko ça ba délire ba bilo mo oza vraiment qui to côté et surtout moko na bino pe artiste à sala ki am Herman Kassoum donc on peut que ça qui on parce que tout est à YouTube moni wana eza vie privée nae c'est entre parenthèses on a préféré mingi to so ma solo ya art ya j'aime so que ezali ke Herman Kassoum on a PC mbote parce que c'est ton côté net et to so la ma solo série vraiment Caroline Herman to so la penya kitoko to lekana pété eko za mbuyema mutu mo beaucoup tene pe musu na fête mo boye bo bete pe ko ke wana Herman wana Caro te ngane suka bonte d'après Caro boni président mes respects omoni sikoyo so na bina ndo betango musu pe na monde ngo YouTube ezala ba buzz mo ezala premier jour deuxième troisième jour pesili musu ko rêver sur ce logo moko oyo musu ba tiraki attention na ngote donc c'est loko ya ngalo be ngoze loko ya passe moni eza tournage à film te on obeta que non il fallait pas jouer ngo boete il fallait pas jouer ngo boye vous comprenez il y a penja vie privée na ye moni parce que mutu na mutu za vie privée na eza kwa makambo nza ba mona ka biso na ndenge ya ye na nzambe miso nzambe na miso na biso lelo miso abatu to moni yango donc c'est pas digne na betango parce que mutu na mutu azolanda biso yepe azana makambo na ye mso le so ba bimisa ngo boye ya président Herman Kutu eko tele maté to benge penja ki aza vraiment na maseke na mutu on comprendre de wana eza vie privée na ye ya pardon na point wana ba fa na ngam spande ko zela na répondre ngo msuna ni na kimi question te mais eza vie privée na ye ya vie na ye ba bimisi ngo sikoyo parce que wana ba famille à moi si ba intervenir famille na ye baza na choc ye moko nanu na mito na yebi position na été na mito soka lali soka do sala nini donc eza eloko moko ta joie ki on azo répéter so eza ki scène na ki na loba ke scène wana eza boye mais loko ezo lekela mayele nanga na mona eloko na commenter na kati wana comme ça nous repose na ba jeune artiste na bino pe suba na basi par rapport ya événement au monika ndenge bible lobaka
eloko moko te ko échapper na miso nzambe eloko moko te na ko échapper na miso nzambe lelo oyo bato ba condamné oui ba pasteur ba chantre na biso na présence hein lelo oyo makamba boye soko moni oyemba neso nzemu nete zonga tana ba alléluia amen amen alléluia amen et maintenant ba miso pe na présence soko oyemba nzemu na place au critique ba meli banga luka na tante mususu oyemba na encourager les maltais je dis bien je plus précise nga lokola na zape na mabe nanga na zape parfaite te mwana bamba libanga ezate ba fa nanga balimbisanga parce que ba mama ba tomboki ba papa pe ba tomboki intérêt des ya koyinda nga Caroline na bona lobelo komoko mususu eko manga eko dérailler nga comprendre yo na lobi nanga o monike atukisi yo abetio libaku zonga no ata yawe na bibele yawe anjola ezande pa mutute ze mwana yawe na bibele parce que ça me connaît na wazaka chanson populaire mais to yemba même kana présence oh oyembi nango jusqu'à ce que temps oyo ekokita nzambe alobi to pardonner lelo na kosenga bande kona biso oyo ba se retrouver na position oyo même si biso masumu et même biso parce que tant déjà olobe o condamner muto yo po emi lisumu na bango biso to partage yango na kosenga nzambe aloba to limbisana to limbisa bango to limbisa et puis biso oyo nanu makambango ebimina miso abatu te to tika parce que ba signe wana ezui chakunde ke ko sekatende balobaka yo moko tali répertoire na yo moko tali ba délire na yo musu avant bala musu avant ça o comme musu pasteur oyo sala kawana makambe bele ba ifasa hango te lelo oyo toza surpris ya komona makambe susu to lobani to condamner nan parce que monde des abongo alors to éviter ko ça eloko moko sala ngona yo moko na 4 murs ba daje musu se lobaka les murs ont des oreilles kasi yango yote ba oreille yango amiri yango ane fundi sikoyo biso to yoki balimbisa ndenge président Kalai balimbisio poza Kalai balimbisinga oui ke balimbiso président Kalai balimbisio poza Kalai balimbisinga na ndeni kasi po yokinda ke longa groupe ke osali muziki le sondeli moninga atika na groupe ye moko et puis groupe na epe moi en tout cas yo ne pas Kalai au côté c'est genre bien oh non au côté c'est genre bien vraiment oui nako s'exprimer oui maman parce que nasina estika ki ba fan nanga na kolemba pete parce que fan yo surtout ni azaka abonné na chaîne nga na lekaki ba mususu baza na Maël TV donc ba abonné nyo surtout ya Maël TV mususu ba yo ko koti ngo kaka boy pa bino bokoma ba système ngo koti ba sujet peut-être moi so bana ko na ndinga ndoma nga te wana to lekango mais ndo ko téléphone expliquer ba fan nanga ngaza ke lokola président apesa nga pénition nga na tikala olongwa sinakte na lobango oui oh na longwa sinakte nga yaya anomona nesu na groupe te ya Melina na tuni ya pour expliquer ngo déjà moni tout na synthétiser ngo na tsango moi mukuse parce que bato ba yoka kinga déjà bato boyo ka tout yo eza na benga ngo compréhension ya na nga ndo sa examen na ya licence anomona nesu na groupe te wana ndebi soto yokaki ça fait 2 ans. Par après, on a un lien, il y a nini que ça tournage. Voilà, on a sauté la étape parce que c'est pas important pour bander l'ango. A bien on a ça tournage. Na ça un tournage, il y a poto, il y a les YouTube, Caro, il y a kato sala et pour les chaînes, on comprend. Dès qu'ils ont la kaka, ba tout ça bien nganga, ba maman fatuka yemi ba bien nganga pour na chaîne naie na jouer quand pourquoi pas y a nanga oh moi nanda kunanga na salati na salaki. Mais quoi que na bantu ya président mais ngana epende a contact za bien te pourquoi pour ça la na ye film ça que yebisanga ngabita président lokola za ba film o za banzonzini ndemo peke za ba film musuto sena poto mais hôtel ngo na chaîne mususo wa eleka nango c'est pas important na mona ka za nzonzini na salaki to sali chaîne film wana eke poto mais ils a porté moko boyazaki na besoin ça la produit na ye na kin na senga ki pièce wana eleka na chaîne na biso akin aw et toke ko se couper ça jour ya pièce wana ndeka ba pièce wana tekenda pote zongaka président ba capturer les émissions atindeli na poto
na sa kanda wana abi bato basali groupe et batindelinga lien nde atindelanga lettre que nazo faire partie sur ce groupe Sinacté. Ezate ke nga Caroline na vandi boye na bino président asala kaboye alega kaboye azongisa kaboye nga so nkapa système la nga nazo se retrouver te ko se retrouver pe na yeba te so tolingani bon na yebi peteza ça n'engage que moi ezangate mutu na longwaki président ye moka longola kinga et pe na moki la commune nga yolela habité image parce que théâtre ngo so to sango na ndenge penya mbongo ba norme na ngona ne kokité o to salo to débrouiller to se pesa bande ko biso amona biso kala baza beaucoup plus libanda c'est ça ya bino ya na nga tala loko comme biso esa bonga na Silva ah bon to sola nka ana salon tala bon ça va bat na nga salon baza na bango to sala ba film et puis voilà nande peut évoluer qui ensemble na ya Dorcas qui est Melina Mbombo par après bon yebika makamon des alaka to bani ta tournage mais de ma part tant nanga comme qui un peu compliqué parce que la musala nanga théâtre à part musala théâtre na sala pe musala suki moni ba musala biso suki comme nango partout mutu sa fungoli maison na ya ba plante ati ba coiffeuse wana musu coiffeur biso to sala on a $10 bon ba ça on a $5 voire même 5000 francs na te habiter il faut ka obeta mututi lelo bana bazar mutu pa lukaka moi un habitant ya ndeza on a comme koluka moi ko bima pona koti ata biyema pe na kati ya maison siko kozala vraiment na kati ya groupe non ko ka isusu te mais on est ensemble ceux qui tableau ezali na sala so film eza na sala avec pe problème ezate nande pe to tika siko président état que papa nanga na s'exprimer oui na s'exprimer oh nzambe nanga yo lobi ça va au lobby qui est au sangana na to ekapono epolé na sangana kite pola na epolé ko epolé za ke na za na Sinac et puis na yepe suko tia ya na nga loboko oyaki ka po otu liboso na tuna ka wana bi ke na za groupe Sinac nde moko maman Marie Hélène ko benga yaka na les réveils au tourner na tourner mais na za na identité ya groupe Sinac nde moko pe ya Dorcas Melina abenga kinga sala ka pe groupe te groupe bani na suspension biso groupe ezalaka te vous savez groupe siko bien to yesuko ko sala eloko ke to sala ba tournage to tsaka na chaîne na ye c'était ça exprime-toi bien ba comprendre ya na lobela makamona batu bako bayenga iko internet ezeloko soko zo bandela ngo bon bosali plateforme comme tautologie na to ye asali groupe na ye abenyo au kota pour bon travail te asala groupe te asala ka pe groupe te azala ka pe na idée ya ko sala groupe te asala kaka non asala ka chaîne na ye Melina TV moni anga ba do sala ba série moko ya ba français yani parce que pas sala atanga pe ina asa pe théâtre classique donc anga sa ba bilone en français ataka na chaîne wana ata que so ba benga ba to ba sala ba nzonzingi déjà et c'est à moi 20 moi 50 habité batnanga moko ya ndako bazo ba comprendre nga donc benga Caroline ofute loté donc benga Silva na ofute lo côté donc benga makuba voir ne ki azala ka pe na début ya film ya groupe one au senge lo côté nda benga ki surtout ça tournage nga considérer comme lokola zonzing OK par après nzonzing moko saki ofele boye et futi bino na kenena nga na bonne fond nga na sala eloko et futi que non ya yo moni film to saki wana producteur moko ya réseau songolo azala besoin to l'exa promotion na chaîne moko mais alinga ki promotion na esalama soit na théâtre soit na émission ya foot on comprendre émission foot soit théâtre oui bon na amona ki théâtre na YouTube a sepela ki na théâtre ainsi va la vie théâtre wana titre on zaki ainsi va la vie OK siko RP et comme bakamba ko leka na télévision nde toleki siko espace nde tele ko eleka mercredi bino moko ba tête parce que atali bilongiti pona ki on pamba tango ja Melina Zawana Caroline Silva makuba amon ba tête moko déjà ezalaka déjà nde intéressant que non soko ça tamo no ba pa yeba parce que ça eza eloko mo ça promotion ya eloko photo lobela ngo makelele trop à partir ya wana nde président mona émission pe ya liboso ka yango wana o to salaki batineli président de retour nango ekozonga na lettre pamoko to s'exprimer tende nazo s'exprimer na 4 émissions s'exprimer donc ça
un président moniango atuna kinga pete atuna ki pete mais comment bosali groupe des avec compréhension or que un président to ko sula na ye que na zongi susu nani parce que na sait ko s'exprimer te bon un président aye ko yoka ke na za susu na melinate parce que bimaki bongo batuminga ah mère yoza susuté ah yoza susuté yo memaki biso yoza susuté ndengeni ngabite na za mais ba réunion ba répétition de nando zalati sans ka ndenge tambolaka au groupe panzani président tabi bano yanga na kotisi bango art bayebaki eloko te siko tant groupe ango panzani a ok wapi a sani en tout cas on ko perdre Caroline te on ko perdre Sylva te le ozo to tanga ba ne ya Sinac na mona bango batika na bango baza 2 o to sali 20 ans na petit frère na ye pasteur Chapi ye pina za kasu trop TVT de na basi o to tika na Sinac to za ngai na Sylva le so to fêter 20 ans na telemisa bango ke bango basena nga 20 ans le so ko batika la bongo sans sort biso pe totali ah président ndeni ni kuna bo yokani te to yokani ngabi ah ya bisho ko comme na bato ya président faut que ko s'exprimer moni pour la compréhension et ça la titre émission ya bien ko s'exprimer et puis ça la liberté moko en tout cas neto ke papa parce que ça papa na biso to ko papa comme tout na ba question te entre ta bana ne baza o biso moto ko s'exprimer devant to keti na ndako papa pas to ko ya na TV na nini émission pas mi bazwa solution na ba émission na bité papa za ndako téléphone pété to ke na ndako to komi kuna ah karotika yo zena sinaka même au déplaçaka mais vous avez quand comment ko déplacer na boya ke o sa sur tournage c'est que il y a quelque chose qui ne va pas mais ba détail na boy nanga na lingi pété bana nanga o nga na nyoko ami na ba rôle ya comme film pour na Caroline akende boy te to solo li to président so to bana place na bino ezali so président ça va c'est mais ata wakasa identité ke na za Sinac mama dodo ko benganga na kena tourner motel ke benga kena tourner mais identité nga ko papa nanga ye mutu alongola kinga loko alimbi singa pourquoi na kanga mutema parce que soka longola nga te nga na kende te no kende wapi lelo ba beko le kuma partout nga jande na umena président Caleb président lomba ozwanga te président soba ozwanga te ba boya ranki otali sikoyo Sinac ko ezala ko tumkale to no so mo na sikoyo zo so ezala liboso te so na ki se ka ndimani bisoka parce que ya na so ningi ezala hité ndeza kitendeni ndeza kitendeni bon ça c'est mec né Sinac ezala ki ya Sinac ba ansi bizolo Sinac na bino Sinac ba Melina Sinac lelo mo tiki ma différence c'est ça mais Coco Samate Sinac eza toujours Sinac ko ebakisa su makambo belé masolo makasi masolo makasi lelo oyo Sinac mo liboso to zali liboke bongo ba ans zolo ba la duchesse ba nada ba master ba master président master yepe asam kina tant na image ya président Caleb yepe asam kina oh pour bien président master donc président master comme nada donc au moins muto s'exprimer awa eza Caroline et c'est ce que ça langa quoi muto s'exprimer eza Caroline jour ko yamba président master autour na mena yamba ki Caroline pourquoi benga ki au président pourquoi benga ki au président parce que muto na muto yebaka valeur ya muto na ye donc nga na bengi président pa na yo parce que na yebi pourquoi vous comprenez. Donc c'est ça. Bazaki déjà ba combo parce que na Sinac président a salé ba vedette. Force à Sinac yangwan. Président boya biso to sa banzonzi yango biso biso ndire ba orgueilleuse to lingo sa nzonzi te. Et heureusement image wana et lavement nango. Image wana et lavement mais kala tozoka ni ba producteur moko ba ka signer ba contrat na président na loyenge. Producteur ya ba signer un contrat 5 ans azongi poto ba kangi. À côté prison donc vous avez la première année vous savez film moko na pe bimite et on poto ba kangé ko 5 ans on a soit mis à 4 ans à côté bino bo kati contrat na to beta bien masuna Sinac kango ningi za sko lelo siko lelo oyo Sinac eza bien pourquoi moni Sinac kala ezaka
ba vedette président ezali te ki sauter Sinac parce que ça ba coupe mususu président comme tasana gaz moni batune assez ba yebani te mususu 2-3 personnes mais na Sinac ezali ki tongo moni na tableau boye tableau wana bozana Hans bozana moi mulopo bozana maman Charlène je vous salue moi ma petite sœur propre donc chroniqueuse oui en tout cas coup de chapeau na musala azo sala Trésor rencontre moi mon pour raconte et ça vraiment mission moko zo sunga bato en tout cas coup de chapeau na petite sœur nanga aotikina donc il est quand bien na sepela pe na acte salaki ngana ekande toyebi na sepela na makasi ya ke liboso umela omoni ezaki na tableau boy ata président Caleb bazana te et moi ja Paco bafana Paco baza Caroline bafana Caroline baza Charlène bafana Charlène baza siko olobi na se lelo so eza bongo te parce que mutu na mutu akenda osala kombo ya Sinac partout azali on comprend to ça la fierté pour le président ata sali gagibo ba mo nelonga Caleb Mbamo ba mo nelonga président Caleb Mbamo makaso ezala ki wana lelo eza bongo te alors qu'est-ce qui a fait pour et après l'Europe sali ki azo ngisabilo ki parce que so ozui pendant la temps on a eu l'euro yo sali pour ça la rébellion qui allait permettre que reso mabongo c'est que profiter moins déjà que coton eza donc là non moi ya rébellion ça moto a mis longwe ye moko parce que nga penya so lo mo ekoti o eza yanga te en tout cas to ko bandela ngata 5 fois ana ba fanda kwa mais journaliste pas ka silika ke ba fani ba silika ka ba bien Carisse ngande vérité Carisse mais pourquoi zo bandela Caroline ke loko moko wana azo expliquer omoni eza sous bongo te pona nini lelo théâtre pe eyo sala makala eza pe sous théâtre ya lelo te batu baza ebele na Sinac nye koma penza na ebité patrimoine moko na ebité baza plus de 100 kutona baliketa na TVT marqué présent Caleb baza en chaîne na YouTube magaza en chaîne na télévision omoni et comment le quoi école ce que eza na école eza ce que moi passe pas mutu penza s'imposer ça penza ki Caroline de guerre wana na ebité en tout cas que ça tout nanga bombela président Caleb alors ça mieux placé parce que il t'a formé biso auto mais pourquoi ba Caroline ba koti sa pendelo moko ke muto auto mwana nzia ata wapi baby ke wana Caro ata pe maman Charlène ndenga za poto baby ke non Charlène Benz omoni ata Nora divine ndenga za na Afrique du Sud baby ke oh Nora on comprendre mais ce que pourquoi lelo bato do sala lelo pourquoi ba oza na image wana te na ebité question là vraiment sur la beti muno mingi non ça rend dingue roloba mais baza au boss a pe succès OK je peux maintenant bien pour chapeau parce que on a vraiment non c'est mais c'est que tout question la deuxième camp tu sur na maman Nena parce que nous qui bon secondo qui là entre nous ba dessus ouais au fandi et ça on est ni on a te tu savais qu'il na certes que na ye to beti tata ngana zongi na tiki esko bongo. Mais en tout cas, chance grande c'est n'a comprenait que petite elle a un problème mais attends emploi du temps comment il passe la minute ça les films atteint la principal oui on a zonité a benga bité ya monde ça qui bosso la compte ya groupe né ainsi va la vie merci au moins toza famille to soyena président to solo pena maman Melina comme film tienga na kati ngai bon to sola na prise ce qui est pour bien prise ezama bête baza ba problème te basola kitoko yana président kitoko a bengi prise alors président comme film moko wa Caroline il faut jouer abi o ya problème te aza mwana nanga aza leki na yo donc bossa na bino lelo na linga ikande respect parce que oko c'est ce film aime se rappelle comme film koto aza en kati to sandeni loko yebisinga boye na yebisiko no Caroline na minute azo jouer na Melina et ça on kande bato so benga ngande na yebisaki yo yango pe na ke na minute to sa mo bange na film wana te na bela na liboma na kati film ainsi va la vie na yebite monsieur mona atangi titre te na nini moi na dévoiler tes actes maintenant jouer moko na kati wana
qui m'a pasteur côté Kosaki. Mais tout le monde a dit dans un film, moi, c'est dans le film, tout le monde va star basé belé. Un film, moi, je dis, ça mais apparemment, parce que là, ouais, tu vas vous belé, mais apparemment, c'est pas une question, hein. C'est que Oyebi, Caroline a sa façade de belé. Tu as dit que Zangambo on a zaté, fan n'a pas seki ma casse. Parce que le film maintenant que coûte en coûte des bassi banda tournant. Cause on a un snack na bandi maman na film. Zangambo. Otala nyo sauté mais otala peut-être au monde en Oyebi ngate parce que nga za la polyvalente. Na joua ka maman mukolo, na joua ka jeune fille. Vous comprenez? Na film Zangambo, na joua ki maman mukolo na za tante ya Caleb. Na moi si ya oncle ngala maman moseka en tout cas to sali babuzo maman na film wana okozwa idete. Relation aux ala na ona banimani ba artiste et surtout ya basi boni une grosse chance à robala na monde ya théâtre comme fier et que de boy marié aux on boy marié baninga ba fan na bana mo loko mo boy ninga sala roya ta na baninga bino OK tournage il y aura donc là on va vérité na polémique était na vérité. Batu misusu basala bongo ke abali na monde ya Nzonzingi akomi comme ça le quoi il yende abali ya moi j'ai des recommandations ya Nzambe ya mutu surtout na mokilati na pona bala abota soki yo bali lelo na 8h ya musipe muninga musoba na 17h pourquoi ko ça fier ngana ko ça fier parce que ngana le 19 mars na ko ça 9 ans de mariage. Le 19 mars, donc ça 9 ans de mariage, na profité pour ça ba na ngai papa Serge Kizunga Mbote na ba na nga 4 moko za poto Gaël Kizunga papa Serge za a Gaël Kizunga na France na belle-sœur na nga Rose tout taimta a boko le la mwana nga mbali mon unique garçon et puis na 3 filles on a za na bango awa Serge na Kizunga Chloé Kizunga na Abigail Kizunga moni. Donc ils ont noté que ceux qui m'ont bali à ça lendo parce que ça aussi les bongo na oseka na parce et c'est là comme côté ko ici là ils ont comme ici là até kobala ici là até mutata la 50 à kobala na non na sens non le sens que par rapport à banya misusu au comme ça on est moi ça wana ils ont sens te sens te et otoloba oyo te yo ka et bandi ndenge ni donc notamment nzela boloko na zama ba bakisa ba grade ezana salika kande ndenza ba bina biso nini na dit parmi les 10 commandements au respecter on ndenge peza pe recommandation mususu na kati ya bible dit que moi si ko quitter mobalo ko quitter boko sangana boko mutuma ya biso to sali yango songa na 5 ans na 9h et puis c'est que muningo to zana to sa musala moko ye passa ngo mususu na 15h très bien mutunyoso ezana Nzonzingi ezana théâtre au batu mususu basala Nzonzingi parce que comment moi passe biso tout kota kunaka nazana bango à bon terme tozaka très bien. Très bien. Na problème à tala mutu te. Ko travailler ma casse koleka mutu na art en tout cas tu apprends chaque jour hein. Mais moi apprendre mais OK et bien soit ça sensiblement que non azan la scène. Te en tout cas mutu nyo surtout na mona te que na ebité bato batala kandi bato monaka. Parce que yo ko jouer liboma. Obele liboma na musu na chiluba. Nga musu pesa ngo na nga liboma na bele liboma na kimongo. Siko na ko juger ndenge ni kiote ye liboma na ya bela kieza kinini. Ye liboma mutu so toi jouer bien. Mutu nyoso a jouer ka bien. Mutu musu pa ko zani pe na ye bo jouer te. Abandi ko Suisse il y a un débit. Omoni abandi mais na ko bateke non nga na lekiye po ya bandi sika non. Ba prenaka art chaque jour. Nga e bien atangolo asta ke kombo so te Barcelone. Eh wana ndoki na scène Marcelona a joué à kitoko ya na lobby oko en tout cas na lobby te ça les a polémique ça les a polémique ga Barcelone to te ko jouer na film ya Mafa to beta dio kitoko ezate ko eza en classe te pour les proclamation na lobby na yo boye nazo s'exprimer na ba fan nga bazo mona papa nga pela linga nga makamba polémique te omoni na linga makamba polémique te to te ko jouer azaki kutu petite sœur nanga
toto jouer na ye na coquette moni toto jouer na ye na bango to jouer kitoko mais na ebité na mesurer pas toza rôle moté nga rôle na ngezaki mususu ye rôle na ezaki mususu siko na compagnie ke nga na l'équipe Barcelone na l'équipe cocotte papa on est à la guerre ou ça vient à telo so ya sali so ba PC nga mi on mieux papa na ye tout assistant ba tout gens mutu na mutu et alors quand des quatre baka mutu mutaza na accent na ye mutu na mutu yeso ka sali na ye na accent na ye ngapa na yebine na osa na accent nga po bima kitoko na nenga ki Caroline rôle na ye pe ma pe kitoko na nenga ki Barcelone na ko bateke nga na l'équipe Barcelone te Barcelone na l'équipe non le goût et les couleurs ça se discute pas et c'est là comment oui yo sport préféré au bangana yo mais non on va entendre au bangana yo est-ce que ma question est simple yo na ye na selon yo selon ngai na ebisi oke ye azana accent na ye a jouer laka ngape azana accent na nga na jouer laka ata apesi nga rôle à Barcelone na ko jouer yango na ndenga ki Caroline on comprendre soki pe ba pesi rôle à Caroline na ko jouer yango pe na accent na ye à Barcelone donc ko mesurer te ke nga na ye na leki mutu donc te bon na autant rasta 4 comme la fille na 4 comme au monique a jouer à penalty au monique a été comme raté sans qu'il ngani ba comme raté pas comme obiga comme tout c'est coquette kitoko comment kitoko tout c'est Karine Yamado ndoki kitoko makasi na joana epe déjà na ni mobo ya bana lemba na joana epe déjà na film mon zozi moi président Caleb to betango kitoko locataire tous ba locataire place moko tout c'est nous sommes en train de kitoko bon donc je ya wana yebisi okobana aussi sa misapi na yo okosina misapa makolo donc il n'a pas besoin de kitoko kitoko il y a très bien il y a très bien parce que nous on kana o jouer na yi na ba na bino ba jeune na catégorie na yi o kana o jouer maintenant on doit chance de jouer na été au boula un jour que nous on jouer na na biso presque batonyo son na joana bango mais princesse non na joana été non na joana princesse té non na joana princesse té a jouer pe kitoko na kana kateme nga bi o kana bi te o jouer bien nous so ba jouer bien o yo mo kana o jouer na yi ko kana wana na bi te wana comme le mususu mais so ba ke bateau ba jeune o net la génération ngo na to o na to jouer ensemble té ya na ndiko tanyo mais muto na kana ka penya sur scène penja a jouer na yi po a jouer bien to jouer to peut bon voilà c'est que c'est que na se contredire parce que bango nyos ba jouer kitoko question nga zale bon nga amoni siko ato meminga na bonanga muta polémique té na muta polémique té na ba mi bale ba jeune on veut que nous on va jouer papa trop comique mais on va jouer classique jeune normal kana on jouer on a kana kokana on elonga na linga tende kokana bon nous on kana oh yo sepela un jour partager une scène moko papa ya jeune na yo ekede bien ditinane en tout cas presque bon ça joana bango déjà presque bon tout presque presque oh presque on a boulé bon on va donc bon on peut notre joana bango te occasion mukole pesama bon moi na biso na bango succès ba papa penye salanga bien pona na kiro na nga ya mama mungala na joa presque na ba papa nyonso o basala a succès de ça mina tango ba kombo komo tangi o ndenge otangi o te na joa jamwa stomba na pakalowi na joa mo stomba na sudianta na joa mo stomba mobali na vie de loin omwana lo sala onde ekinsinga comment mususu yakeya comment vie de lo bimi na joana muteusa sinak Olivier comment na yende na luki siko comment vie de lo yelinga na filme to joa kina na luki comment vie de lo te tikelanga Charlie na nga kota vandi tikelanga chef to na jouer makangu ngai to jouer moi samba mais to makangu mobile na nga ndako zaki tetika na ndeko koma mikungu parce que yepe na joana za pa papa na ndeko koma mikungu ata ba fan pe ko to baba tiko luka polémique parce que il y a Charlie na ko bosa ko mone te atande vidéo faut vraiment makasi boy comment bénéfice faut vraiment makasi boy na luki comme na biso bien na ndako kombo mususu comme il y a de loin et il na pona joana yepe
En tout cas, on s'est exprimé ici, tu vas faire nanga. Pardon. Bon, toi qui est déjà. On s'est exprimé ici. Toi qui est la chute émission. Comment mutu na lukana jouer na ye ezoi na elongine ezoi mais na comment luka sous ça et comment te oluki comment ne poani. Yo tu on arrive jouer na phénomène sur le terrain. Fermé oh wana za iko. Ya non na joana été et na feta kasikola mona ndire na mona ndire so mukono jouer na président sobe ndire na foté parce que les gens fan ne makazi on est na confité yeso munone from ngala sikana ngaka c'est yo siko so tebina sobi awa utina vidéo awa c'est yo on va les vidéos ça ya po ya likamba ba accent te le ngop ba tebina comédie générale là il a été en polémique. Oui. Donc au binanga il y a de loin na ne sobe. C'est bon pena yo mo fani pena obité. Baza deux lignes parallèles. Na ko kanisa ngo ata mukomote. Il y a problème ya accent. Bon on so tumi balé ba sexa so bana scène on se ba jouer ba pesa makambo on se makambo so bon balé sinon yo on pas comme ba film. Peut-être pena ngabité. Na pour ça spectacle mo be na pour ça mutu mo ba balé uzanani. Parce que dans le monde wana na ozela muko spectacle ngo esenga parce que baza na accent monté. So esenga na accent ya de loin, na bengi ya de loin parce que toto jouer na Gédoc nini na biso to sala na église parce que na église peut na groupe théâtral to benga ki année passée na CP makas na acte ya de loi salaki malgré na malade daka ezaki na juin na avril na avril à 2014 il y a de loi ezaki vraiment malade mais to pesa invitation aya ko se présenter na CGD pas passer na Léonard Lwemba donc aya mari malade à matin na scène ngamo mami se kitanga na tel na bité mutu azo pesa art valeur boy parce que so ba bengi so eza ko ba considérer yo personne ko répondre l'invitation là c'est ko considérer pe on comprendre et markanga omoni et markanga makasi mais so na côté na occasion que ba bengi aksa ya président et sobe non benga apparemment on dit bien entre guillemets on s'afficher ne longtemps la polémique oh mais na polémique ça les savoir en tout cas so ebimi bongo bolongo la partie wana na bondeli bino parce que na répondre quand na ba question na yo so monique réponse na nga moko et même le quoi de la polémique pardon et vous ça na montage longola yango muno kezanga aliba côté sa vie privée par rapport à vie privée non bala boy et ça la nini papa fande en temps na TV à mon amour sniper peut-être en ça en jouer en ça l'amour na mo bali mususu na TV bana ben su bazana ça la ya ça la nini papa ebe tsiki ba coûter te po ebi keza mamba lukuta ba si mamba lukuta ba yebi keza mamba lukuta bizarre lukuta nazo teza lukuta ko bizarre lukuta bizarre to pesa za solo te na dévoiler donc ko dévoiler que ça secret ya musala parce que hier era yaka nda ko landa biso pe déjà libanda era yaka aye ko assister pe ba tournage na biso amoni que non beaucoup ça biso mabe mais la télévision m'a peigné une réalité aibi kei pa landa ba film mingi ba théâtre mingi so ba film ba Nigeria yeso ko azana nda watala aka yango atala aka yango do alinga yango makasi lelo oso bo pona musala mususu apa suki na art opona ni yango mibale wana ka nde mutu vraiment apa suki na théâtre même attends na art mais elo mususu art mususu elo na lingana kolisa na musana nanga eza décoration intérieure ko décorer bandako ko décorer yango pe na sala yango déjà mais ce que moni lo mususu oyoka o santango na décorer pe déjà ba salle de fête mais lo pe mutu to sala ba décoration eza ozino ndako na ko vanda mais mutu aye ko disposer le ki ba kito feza art rideau e feta mabwe couleur e feza la boue nenga pe na tangela ngo lisusu mais so bandeli mokili na ozaka comédienne so bandeli mokili no yeba peka musala suki parce que la misalo pe na linga kango na mutema nanga mobimba elo oni peut-être ozaki na besoin au bimisa au s'exprimer que soit en songa na poser ya moté en tout cas ezaka ka ba remerciement
Taraka, ça ko s'exprimer. Sikoyo, na ebité un peu cause dans la souka pas émission sur la souka longo za ba dédicace. Taraka eza émission ya fin de l'année. Bon, vous excusez-moi. Nanga kina lo baboy. Moi na vie, on tata pesi yo kopa mai. C'est kalingi yo. Hein? Nous avons ingratitude. Nous avons vraiment ingratitude. Mutu oaza ndekonote. Nous avons sans polémique. Nous avons sans polémique, pardon. Mutu oaza ndekonote. Nga aza mongo 100%. Vous comprenez? Mais bon matin mo boba bengi yo Caroline. Pour na ba fête yo yaka kozwa moi vers à l'osso, moi vers à Soukali, moi et la moko zipanzoto, moi c'est que mutuana a considéré. Na test qu'on a contexte ni ba bengelinga parce que zaka te mutuwa le kana balabala boy. Na contexte ni ba bengelinga non pour nous sala ka théâtre. Abi théâtre de biloko ba bengana ke kozwa. Ya pona na sala théâtre nde ba benginga. Parce que la famille, nga musuna na benga kabatu, yaya kingon kingani. Moi lo somo na zaki na ngo awa, lo kwanza ba komisi biso fin de l'année. Na longo yake pe moi vers na yo, OK kolamba na ban. Mais nga pe ba considérer nga na musala ko na salaka. En tout cas e marka kinga. Malgré yaki ko coïncider na liwa ya ndeko na nga Chiko Pululu, e ko sala polémique mais na lobaki avant moi oya janvier si là. Émission à Liboso dans sala. En tout cas, nous remercions maman Olive. Nous remercions maman parce que elo kwa sali est marqué nga. Abenga te ki amusu pour les famille et quoi, hein? Parce que la famille pas sala ngo ba famille super waza bien organisée, ba sala ngo ba o baza mwambongo, ba sangisa mbongo, ali bo sangani bino nyonso tout, bo kaboso biloko ali bo kaboli. On comprend, bo kabona o bataki te o bataki bataka. Mais babenga te keta ke famille et quoi, mais babenga ke famille ya théâtre, famille ya comédienne, babenga comédienne na babenga ngapi eza considération na pesi sumsa na nga moi implice oui ba fan na biso basilika ki bazaki na droit ko silika parce que attitude e bande ko la biso mususu ezala ki bien te ezali kamoko esele kaki nango ba pardon pe senga maki ba moto pe eboma maki na ye pona ko pelisa moto te na ye pona ko remercier kaka moni ko remercier pe attitude wana bande ko so basilika ki parce que to tika muninga na morgue mais ba miso ba kende ki ba bini to bosana ki attitude et c'est les kaki mais onga na lobby le pona soulever te mais na lobby eta ke Caroline ataso yaki mutazo le kananzela apesa kinga nenga na remercier na nzela wana moni loko apesa kinga ngo eta ke mutu a média eta ke comédienne na la place muso pas monela na scène amonela na TV boy ko ba pe ke non kasi fala senga merci côté muso pona nini ayeka o senga merci na émission so na senga merci na émission pona nzela na nga oyo ya théâtre ya télévision ndenzela na nga ba monela nga o comprendre yango pe kana nzela na nga oyo nde na sengi mama merci na suika na mama te na suika na mama te parce que ba lubaka non pourquoi mama benga ba benga synarque te est-ce que président Caleb azaka la pomme na mama to pe nini te président Caleb ataki ba kombo na biso mais eza na fille mususu na banzonzi kaka no tanga kombo na ete mais bato ba yebi ba kongo ba tanga kombo film ça dans singa ya banzonzi nga sala pete yake kitoko kitoko na kombo tu vela tanga vela kombo na ye mais c'est ça tangi na étape oyo bato ba we ba kombo parce que alinga aza fumuka mibomba na ye amibomba na ye nazala étonné avant que le président benga biso to pesa ba kombo abenga nga na téléphone allô. Donc, Dieu m'attend parler. Na ko bomba te pona zapi na numéro ne ko téléphone. Moi je cherche ba téléphone. Na groupe moto zaka na ya nzonzi nga sinak. Na zana numéro ne na enregistrer. Et to longwe, président longo la biso ba groupe ne nyonso na ba WhatsApp. On a perdu ka numéro. Sikoyo. Te ba bien fait à mutu ko bomba ngote. Soka zaki mutu mo ka linga penya batanga ba kombo, nenga na tanga kombo na ye. Mais ça va te souper wa c'est les affaires tel mutatsaki avant président Kaleba benga atsenga ba kombo na biso ye mutabenga nga abi Caroline
pesanga kombo na yo, pesanga pe na komba Melina, pesanga pe na numéro Melina téléphone, na numéro Silva, na ya makuba moni parce que babenga melo pambo ke ozabilo ko nga habité babengi bisote pesa ba kombo. Après 5 heures du temps na ba pokwa na ko mwana groupe na misa WhatsApp ya snack président passingi ba kombo. Là bon ekende. So ekende kota président bimi et bimi. So ke bima côté na ye et bimi. So maki côté na ye na senge merci parce que a considérer nga. Ba kombo pe ko ya senga kinga yango pe bimi. Vous comprenez? Donc merci ma chérie. En tout cas pour marquer kinga na acte au salaki aux amis parce que tu peux ça ba combo. Tu peux ça ba combo mais exactement ba dépanner ce qu'il encore. Mais tout yo na moni ba combo 5000 de côté mais combo na ngape bimaki parmi bato ba bengaki. Yango pesa ya bino kanda bo yango pesa ya bino kanda bo finga bata poto ni batina na bino ba $20 ba $30 ta famille na hotel na hotel mo zo kanisa tino to mambo. Ayo lekina bino ba komoko ba comédienne busarani bonzi sur le film na bongo ba mbonga mike batie de la radio. Bon, wana nga depuis makambo eleki na saino émission te. Émission liboso na sala eza émission oyo. En tout cas na yo kité. Mais so esalami bongo na senga bolimbisi. Parce que ngai na ndoli mbonga batapoto lelo te. Omoni na ndi ko lia mbonga batapoto lelo te. Vous comprenez? Na ndi ko lia ngo ka depuis na 2006. Kala kutu échange moni kala wana et moi pendia Jaouli Mota mon confrère propre na habité na boka ke kaka a mutu moko kombo tikalanga na habité soka a commencé nini soka za la wapi ye pendia ka biso ba ser na nga pendia ya poto wana ko ya ba Londres ya ba Irlande ya ba nini alinga pendia boye même la Caroline pot c'est toi na boka mingi ba ke non mutu mutaza mutu na ye omoni donc boka kombo ba yoki ok nekini même la Caroline parfois et da pendia valise Monica kala penya biso pe ato zoba na ba télévision OK agence télévision ya noko na ngagi kala te ya tati na nga Yvette kala te ya mama le kinanga Elodie ipopolongo ikwate mais ya mutu mususu ya wana kala na kala penya ba valise ba te na tiko nga na polémique ti ne peut to zwa kaka nga na zongi nzonzi kala te na préciser na zongi nini nanga nga zongi nzonzi kala te omoni na zongi nzonzi kala te mais biso tonda sa nzonzi nga CD c'est qu'on appelle acté ba YouTube des abo ezaki pété que ba téléphone ya ba vidéo ou bien té nini boy d'ailleurs soka que non Caroline natelo des robes natelo 5 chaussures natelo boy wata numéro combien ya famille muneni wa série kala tano pesa numéro chaussures té ya famille za muneni soki 38 soki 44 tsakaka soki 44 là ekokinga te ndeko manoko nanga msibatu ba chaussures ya ba fan nanga ya poto o ba mona te ya ba fan msube na msuba mona nga ba contact bunga o comprendre ba relation pe yobi kaka misupe ayika Caroline na bala tozaki moi c'est mobile te mais muninga mobile a balier peut-être atike ko ça asa théâtre mais msuba appel moko boy banini beko kuta ba pe msuba dialogue moko et comme un problème a foyer na ye tika na kata na ngaka mais na sepela na Caroline omoni et ça batati nanga miso bazo ba mbonga pot bazo ba traitement ya hôpital ya mbongo euti na famille te ya mbongo euti ya fan ya poto OK pa Western be par jour OK Western ata 4 fois ya mbongo euti Irlande ya mbongo euti Londres ya mbongo euti Allemagne ya mbongo euti par jour je te dis omoni sikoyo na koloba na mutu mabe poto za famille bango kuna eza teke yo mutu ivoirien moko boye te ivoirien moko boye alandaki te po yo kanon lingala te po sika bo basiki ba bandeko na biso donc ko envoler bote na eza kata famille soki mama kulutu na ya na bina liboso baswani yo kota makambango te vous comprendre soki cousine ba cousine mi balé baswani yo kota makambango bandeko bata poto wenga bata poto ba bandeko na biso soka sikeli ya nanga seka monike ya nanga saki acte moko oyo na ya mabe ngala zaleki amusina kuku na ba yaya pona pelisa moto te auto saki mabe nake pa mama ke po gangela ke bwende esali mabe obomi moto
Vous comprenez? C'est ça. Dans la carte famille. Au moni, nga muto sa yoka lingala, ata ba brasa villoise. O pena ba landa peut-être biso makasi. Ba bandeko nanga. Ba namona ba bandeko nanga. Eza ba ivoirienne, eza ba ivoirien, eza ba nigérienne. O baza na poto ba yeba lingala. Batala biso. Namona ki déjà ndeko nanga. Alors bandeko nanga wana. So problème eza so asilike linga. Non lo banini. So ata la famille ça la carte. Ce qui vous attend la raison, au moins nous t'as qui na minute wana ko s'exprimer te. Mon émission no oi, et exprime toi. So la zaki na kanda na ko se émission pas noté. Donc ko se émission te. Au moins parce que na ko s'exprimer na état on na zana ngwana. Na ko linga atanga na zana raison. Na tika na muninga silika. So ka sisi ko silika. Na ko benga ya. Eloko sika qu'on a ta ezaki ndeboye, ezaki ndeboye. Omoni en plein on est sili pour ani. Pour exemple batusu basika qui mène après, ba comment ka to sika qui a biso biete mais bon, to condamner bio tête pourquoi pour que nous zambongo bo que nous ko zabiloko. Mais to condamner des attitudes. Omoni mais avant le moment qui attitude était. Après batu ba vendre ba batuti. Bata ça peut fin du mois. Moi à qui ko zonga na tindela que moi 20, na teke moi 50. Même ce que je lo sokuna, pour que ça na 50, tout fait nombre. Au moins tout fait nombre. Non condamné pour ani. Parce que esungi epekaka. Actualité na yo. Actualité na yo. Actualité na nga. Yo lelo na minute oyo pour ba bazwa Caroline bazwa ndenge nini ba Hollandais wapi plus mo bureau ke o vraiment bazwa trop. On a signé un contrat na chaîne YouTube Holanda boye. Te na ça contrat na chaîne monté. Dans la contrat na chaîne monté mais ba tournage nyonso nazo sala. Bon, numéro on appelle ça numéro nanga ya salon parce que les numéro ou ata ba fa nanga poto banda ba émission banda émission ça na bijou la reine ba miso bazoya ko ça suki awa merci beaucoup na bato to appelle singa confiance en tout cas ba elo opela comment c'est na YouTube ils ont la vitesse na ozaka na kolwa mabete mais ça peut la publicité makambo belé na ndenga bien lelo oso na kuna ba client ya suki on devrait makambo fa miso ça polémique na boy. Le loro na musala nga suki. So na komi le loro na batana 60%. Ya ba client ya pote ba sa suki awa eza YouTube. Omoni eza mabe na ngo eza pena malamu na ngo. Donc kota malamu tozwa, kota mabe totika. Donc na remercier ba fan nga nyoso to ba ko sa suki na décembre. Boza ebele. Ba ko sa ba perruque na lingi bino mingi. Ba pakutala kinanga te na zeke ba tournage ba yeka ka ba singa tatiki numéro ba musu ba zaki numéro te numéro ya salon Caroline eza 089 97 79 888 089 97 79 888 so ba zunga te ba ko zwa petite sœur nanga Cornélie Bosongo do wana caissière ya yaya na ye so ba ko za gérant nanga Ilunga Hervé ba ko zoyer peut occuper aux gens et téléphone à musala peut-être comme ça quand dépend de bien na zoka yo mo tendenge nini ce que bengi ozuye naza tout le temps dans salon so naza nda kuti de ozononga kaka mon papa ya émission exprimez-vous le même hôtel là on a ningi mo peut faire participer à l'émission mo en tout cas félicitations bato surtout au ba les émissions exprimez-vous boza sage so za pena ranking na mutu pardon donc yo moko ko bakisa pétrole na moto ben miso eza abani na toki oza ba question moko ya lemisa monde polémique oza ko linga polémique te mais question tout eza kana kata polémique mais c'est mission moko kitoko ba question na yo ezo pousser mutu à s'exprimer donc c'est pas pour rien ça que mission na yo exprimez-vous et ba question ozo poser s'attendait qui na côté les seigneurs qui n'a s'exprimer merci beaucoup pour nayo merci vraiment mot de la fin pour na lelo pour l'émission parce que l'émission soukaté pour activité royale on a besoin nayo parce que média né et ça la bien bien ça la rabiso c'est ça bien peut pas bolukila biso polémique kasiko bien doit bolukila biso polémique en tout cas lilobananga souka eza que eza passé année 2019 c'était pas facile tobimi yango na bakolela ebele jo na ba énumérer bato bakufi na théâtre na na lo bayeba ni pété baza ebele ba o bayeba na ki c'était au nombre de 12 auto perdre donc tozo kufa mingi non senga bomoko na mona biso théâtre
tozala bomoko kande tozoloba tosala groupe par-ci par-là et ça la paix qui famille tozala liloba moko tozala bomoko zamba sunga biso na 2020 oyo vraiment tolela te esoka na 2020 mais toza nzambe penya batela biso ba famille surtout na pesi mbote oncle na ngaki kala na pesi mbote na mwasi na yo Claudine na pesi mbote na ba neveu na ba nièce ba cousine na nganya so ba mbote na bosa te batu na ngana surtout ya salon ya yoyo na pesi mbote bijou mabaya asitu Cornélie Bosongo na pesi bango ba mbote belé na bosa te ba cliente na nga Anastasie Singalete Gloria Kabengele la jaune d'œuf en tout cas baza ebele vraiment na lingi bino mingi ba fan nga de partout na lingi bino mingi bopesa nga ka confiance ne bopesa nga soki na beti libaku na émission oyo en tout cas bayaya na beti na ki kongo balbaka matondo merci donc merci mais na biso bangala soko omi kitisa likambo sali ya mabe komi kitisa na biso za na sengi bino bolimbisa munoko zanga libaku te peto bana ko satana na balika mususu limbisanga naza mutu munoko beta libaku to na leze na émission en tout cas bolimbisanga na lingi bino mingi bafana nga na lingi bino mingi 2020 oyo naza déterminé ya ko jouer comme pas possible. Donc, comme pas possible, wana et mon na ba acte. Merci beaucoup. Maman, aussi si nous avons mais t'as la caméra, t'as la maman Mélina. Et là on est aussi na 4 thèmes na yo, pour ça maman Mélina, papa m'a tout tu le cas pour avoir na tout. Et là on est na 4 thèmes na yo. So lo diango yo ki no nga kutsa na émission. Et là moi on est na 4 thèmes. Yo penda ti bon. Non quoi bisa na téléphone. Nayebisaka epe tosolola. Pourquoi na loba ngaka na télévision? Eloko oyo ngeza asante pona ko anepe maman Belina bonne chance. Musale sa makito. E utaka na mtima na. Oza sûr que loko na loba buti na mtima na nga na sali hypocrisie te. Bon, on senga maman Belina azala mutema munene. Azala mutema munene. Ko gérer bateau c'est facilité. Quoi conseil à l'équinaïe. Mais na musala na ebika za femme forte. Félicitations na film oyo ezobi makalate en tout cas au memengo lisusu likolo. Au memengo likolo parce que za film moko oyo asala ngo déjà par président Caleb. Ba film oyo asala parce que azaki pa chef, azaki pa chef tellement munene na kati ya Sinac. Aza film na e marqué pe époque na Sinac. Mais qui a son version il y a ainsi va la vie. Donc à mon avis que non rôle wana mutu ta jouer grand frère de Londres, président de Londres. Mais tout a été az. Garçon pas jouer pas jouer qui to qu'on a groupe na. Alongwe. Na tout ne pas longue na. Bino ba jouer ça ba après na biso en tout cas no senga longa te pour à jouer bien c'est un problème ba bongisa. Ba bongisa yepé à jouer nanga à jouer nga to jouer nga na ye. En tout cas maman za mutema munene zala vraiment mutema munene na suki wana musala malamu bana siva la vie mobimba naza toujours ya bino naza toujours ya bango obake monsieur Sili osiki ngana loba siko okota makamuna hapo te fo no so moi ça na kota makamuna nga teke monsieur za tazo combien d'heures donc école à kaka en tout cas merci pe na mon président Caleb. Président Caleb yom tasake Caroline azala Caroline. Merci na président nga Caleb, ba chef union sur le groupe Sinac, na pesi bino ba mbote. En tout cas 2020 eza année moko ya ba projet za l'exécuter quoi. Et to kokisa ba projet nyo surtout. Na CP makasi na émission na yo. Na CP makalo lobi singande mingi mais nota na ba commentaire. So abina na lobi mingi prochainement na vanda pe ababa. Mais le lobby singande mingi. OK, merci beaucoup. Tout est bien qui finit bien. Wana botsi ko landisa la ki maman Caroline azamona moi so asala ka fuma musala. A pesa pena ba makambu depuis boye ba sika ba DVD et à côté pena ba vitesse ba YouTube.
vous allez qui naïe merci vraiment trop na ba onu surtout besoin qui tana bon on a émission exprimez-vous na ba toujours exprimez-vous bon carré si on ba minute pour la note sera inviter le ba oui faut inviter nous ça droit à exprimer en compagnie quand on a question vous ça va commentaire et ça ira bien et le moko boy oh et bien carré si face à ça qui était na émission na mon cancer ben on y ba qui ne so commenter ne na ko comprendre ah telle ligne le boy dans son mon émission où c'est puis ça qui bino bah merci vraiment on a toujours Alain Moudibani c'est lui le cordon de cette chaîne c'est lui le caméraman c'est lui le réalisateur donc les grands caméramans donc Isaki et pas ils sont filmer nga nazala à l'aise so ka filmer nga au moni na dévoiler pe parce que hier muta simbi a nini technique il y a un groupe à Mélina mais oui banda ainsi va la vie banda to banda naie ti lelo toza naie kaka ils me sont posé si la terre moi to banda na palin ti lelo ba image obo mona na ainsi va la vie ona ezayi non papa c'est pas le moto to so binongo ayebi kutu kolekanga tindi boyo na bolongo e pa yebinongo ayebi koleka ayebi ainsi va la vie makasi omoni kauda cheno ayebi ainsi va la vie makasi na suki kawa ayebi ba kati nyonso donc so na position monsieur aussi là parce que moi pour moi les gars na mère parce que c'est la famille bamboti na ngebele na Karine Yamado TV oh Karine c'est quoi ils sont ah bon Karine Yamado TV oui babi o ezalo pa moko bana ko kande différent quel point moko Maël TV Karine Yamado TV ezalo pa moko bana ko de différent donc Karine Yamado TV la femme de S tel corps tel kenaza nene nzoto asolate bien makasi voilà maman la patronne makasi sans oublier aussi abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube Maël TV moi na mokié avec beaucoup de sagesse beaucoup d'intelligence moi na oyo a pesa makabobi vérité polémique mais vérité bandi na Maël TV avec votre chroniqueur artiste Karis Bisso exprimez-vous donc rien à dire na mon na 6 na bois quitter ti ve kata na bois